Chauffeur a causé un accident. Na yebité mikana au ministre soit tinde baba kanga bato makasi na nzela na yebité. Et puis ba kanga chauffeur amandi na bango mukie nango 200 000. Ça 50 000. Eza nino juste. La cassera sera la tête. Chanteur qui t'a client. Maman manger l'état là mi bien va sécurité. Bien comme à quatre contact. Parce que tu chauffeur à scène. Aussi document l'accès documentation on a normal ça. Mais on a normal ils sont tous ma taxe ya stationnement. Tous on prend des télé à Kanganiso la police. Mais tous ma taxe bino wana za kona nini? Mama mtu abatokufa la police Maman va faire un document. La cassera sera la tête. Chanteur qui t'a client. Maman manger l'état là mi bien va sécurité. Bien comme à quatre contact. Parce que tu chauffeur à scène.
Alors que ça les a été. Akimi to. Mais si quoi pour la nimba ngwana seni. Akimi bazana bango, bazana mikanda bango. Oui. Bazana bango bana mikanda te yango, batu balanda bango. Basa tracasserie na nzela. Bourgmestre ya limité azui atie batu pour ça tracasserie na nzela. Ministre alobaki boso maka quittance. Mais bourgmestre azui batu tous les bourgmestres ils ya Kingasani, ils ya limité. Batie batu na nzela pour ça tracasserie. Tuka bazunga ba document mais bazolinga kozongisa ba document te. Mais tomoni ba kima bambango. Bazokima mbango parce que bazosala misala mabe. Bazali mikanda ko complet. Mais si on ne va pas mikanda na mutu ke sali sute. Na ko sala ndenge. Sala ndenge. Na ko sala bango ba. La police azali bake na kozola ngaba document ngaba pesa. Sans problème. Na puti 85 000 francs na touché. Maman moko ya pembe aza kuna na touché. Moi si wana mama wana. Mama wana bali 250 000 francs. To 5 pour la balle na moja. Ayibinga mo 15 000 francs. Oya limité. Na combien na bango? En plus ba yibinga biloko ya zaka na kati ya. Ayibinga 15 000 francs na kati ya moto. Est-ce que tu vas travailler ndenge nini? Au ministre de transport to ko sala ka au signer un mois. Un mois ici après 2 jours. Mais to moni moko na bango azoki. Aussi document l'accès document sur la normale ça mais normal ils sont tous ma taxe ya stationnement tozo comprendre te na kanga biso na police mais tozo ma taxe biloko wana eza pona nini bapekisa ba policier bakanga moto te parce que tozo ma taxe de stationnement batika biloko wana bakoluka des ordres biso to nyina biso kosoma biso bataxe kita na moto mala moko bongo zo bima oya mo ko se bimi ya jamuni oyibi nini Wala moko yo te mongo zake. To souffrir. Ala bino misimo tina merci ndeko journaliste eza pasi na mboko efutokaba ekomi susi na mawa ozomona ndeko moko bo babenga baba ndeko ya mikanda so ye opesi loka batindi bafi na bango bakoti liboso bahospitalise chauffeur buku na kati chauffeur akosesa accident nayebi te mikanda o ministre so atinda babakangaka bato na makasi na nzela nayebi te epuis bakokanga chauffeur amandi na bango moke nango 200 000 ça 50 000 eza nino juste si au versement mutuka ya keche par jour epesa combien versement nano akete ngokuni yanga eza boye tofutaka 30 000 mais alia o 180 000 po toyiba ou bien bapesaki yo mbongo na poche bayebi ke oya ozongisa ou bien nde ande atonga document bango bakamwana bakipaka na bango tozala na document ou pas etali bango baopomona bango ezalaka ake non balakisa boye esimbi te ministre alobango na lingala bosomaka jeton mais ya bango nayebi te nde ekomi jour mosusu kozwa mutu ya mutu na bango moko mikanda totiango na nzete toyeli ministre yango lokwa kado wana promese na biso topromettre oyela ye kado ya mutu ya jeune moko asalela yango bude estce population nyonso basepeli na oyo nalobi yango wana tosepeli ko Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.